Bande konanga nzambe apambola bino. Ezana ndeko moko auta ko benganga a rappeler nga eloko moko na banene na utu ko bosana. Abinanga pasteur me yo na eloko totala ka loba na biso ndeko moko abala imosa muluba balai na mbeto makolo 6 na bia oui na yebisaka bino ke na ko sala bino geste wana alors na lobi bon pona bosana te malgré ba fatigue na zanango tika na sala video pona baninge belé bazana ba kokoso na basi oyo wana. Alors ndikamongo za nini ndeko ya mwasi ndeko mobali ya buza abalaki mwasi ya muluba siko soki balai na mbeto azomona nakanje loko yo po tozo ko risquer bato babenga tokota na katia. Alors ndeko soki balali azomona makolo 6 ne bandeli ya mona ki on dirait azo comprendre azomona on dirait eza bandoto mais soko ataliti amona makolo 6 ala muki na mayele po kanga yango boba ebongi alali amoni makolo eza 6 soka so la mokaka yango pezo bunga soka so la mokaka yango pezo bunga ayi kabote mukoso kabo kaka mukoso ka boye alali ka bwana ko kango bon akayi makolo mwasi naye mwasi na mki nini yuno bakko ko shemar no yoka kate mbala bia boniko quelque shemar abina photo solo la alobi mais soki na lali soki to lali nazo monaka makolo na mbeto ezokoma 6 mwasi asiliki alobi yo kindoki na yo babuza tout ça bité biso na babuza makambo yo biso zaka na yango te nga nazo kamwa ndeni nazo mona ngo sikoyo makolo 6 awa kata mbeto abia te mbali apesi proposition ay boli kabote lokwa tozo mona boya foto benga pasteur Dina Panza to meka ko expliquer ye tam so observation solution moi c'est le pasteur Dina Panza nani pasteur am Congo abi ayawa te ko benga epete na ngete so lingi to ke ne ba yaya walesa mon bala le mais ngana ko prêter walesa amuluba yo oza muluba gaza buza soto bengi passer am Congo toki na terrain net yazana ye Mukongo gaza buza jusa muluba moi ça siliki alingi ko yo teke passer am Congo bandeko na yambaka ndeko moko mwasi na bane mibale na tanga akombo te na pesaka li solo mais ya solo ezate ke ya bayebisa ko te ya solo mais na tanga akombo te parce que basala nzambe oyo babanga ngai baluka comme eloko pour pas convaincre bandimi parce que ba sala nzambe mususu bandimi na bango bakota wona ba doute à partir de l'enseignement et songa na lobina yoke oyo azali musala nzambe te azape musala nzambe te ko tsako tembete parce que ye oyo ya yoki akobenga ngata do banga pour ko lobibo nazana batindale yenga biloko moko ya une certaine
femme pasteur soki kapianga soki nani azaka danseuse soki ya wenge na mobali na ye soki évangéliste batini nga pasteur tala bato oyo ntango natali na yebisi bato wana me baza basala nzambe te mais non oyo basala nzambe te vous exagérez vous aussi nakosala tout d'ici les 10 avant les 10 nabimisa yango mpona koyebisa bato basambelaka kuna soki bakontinue bakeli felo batindela nga susu eloko ya faire Patrice manda na ye ya ki président makambo nzambe ya koyemba ese sila depuis 2017 atingama kaka nayebisi bato na me makambo nzambe bakoma kosaka nango nayoki balobi Patrice Mosoko pasteur mais vraiment eza mawa mingi nazala biloko bato ebele batindela ngai yawa mpona makambo nzambe pourquoi bato batindela nga yango parce que nga ntango nalobaka natiaka verset so na bino ke Patrice Mosoko akozala mosala nzambe te nakozwa verset na tieli yo sikoyo ntango natiaka biloko wana bapasteur ebele bakangamaka moyen ya koleka barépondre nga ezalaka te ndenge mapeti oyo asalaka faux pas ngefa nga natiaka verset na bi yo oza mosala nzambe te natie boye faute oyo osali mosala nzambe akosala yango te tomoni kote oyo Mosoko Patrice aza président makambo koyeba banzembo basi baza pe kuna bakoma bapasteur yango wana fona leka mpona yebisa bango association na bino wana eza ya merde mwasi ya pasteur azalaka te na bible nakotya bango pression moko epermettre bango barépondre nga oyo akosalaka fo pas répondre pas ye nde moto akopeba na ye na makomi conformément na makomi nasi bakorépondre te po ntango bakokota na chaîne na nga batali bamateya na nga naza siri teke bakorépondre alo bandeko mama wana ayi na bana mibale ya bandoki ntango abandaki kosambela wana Paris prophétesse moko lokola la plupart ya baprophétesse sont dans la sorcellerie amoni bana wana ayebisi bana oyo baza bandoki abitikaka nayebisa yo na miso na bango nalobi na bango bana bandimi me ye mama ngo akokolongola yango te bible elobi na biso Satan peut-il chasser Satan yango wana bayi na bato oyo bakendeke mpe abostra soki ozwi délivrance okozwa chute parce que aza ya nzambe te ye soki ayoki mpa na kaka kolobela eloko te soki ozwi délivrance kuna mpa ya bostra obie mpa ya pasteur moko ateyaka mpa ya bostra okozwa réussite parce que pasteur oyo asolo akokende oteya kuna te mama wana azwi bana ne mibale avion tipa walesa lokola aza moluba balingi makambo wana tipa ya walesa lokola ye moko aza na misala wana ayebisi mama wana te bana loba azalaki ndoki te yo nde moto azalaki ndoki me nga na Paris bana bandimi aloko abengani encore bato oyo bayebi liloba te oyo bazalaka na bango banganga basalaka na kiorgueil nzambe na ngai ye bamilakisaki basala nzambe avec autorité alors que mosala nzambe ezalaka ndenge wana te baza mpe basala nzambe te mama wana sikoyo nayebi te so akutanaki na moluba mosusu aza mpe na misala nayebi te so ezalaki voici l'homme ou bien soki nani na komprenaki te ayebisi boye ayi mama zongo na France kana yo awa est difficile parce que amonaki déjà grade oyo mwana wana mwasi azalaki na yango abi na ye kana yo awa na kini moto akoka yango te ya pasi zonga na France mais yoka nde nazoyebisa yo okokutana mosala nzambe akozala ange akoka bana oyo me awa eloko te
Maman na zongi. Tango azongi mukolo mosusu ba pese Bible, ba pese verset moko ya Bible awa amoninga. Abani luka telefone nanga amoni yango te. Atiki na ye. Tango lukola bana baza ba minere nzambe atelemi pona ko aider bango. Amoninga na télévision na ye tango bana ko lekisa biloko. Mbala moko amoni numéro abenga. Abi pasteur vous en France ngabi oui en France abi eza urgent. Abani ko expliquer bon lobby kana bana. Mwana ya mwasi yaki na 13 ans ya mobali 11 ans. Mwana wana mtu afungulisa nga chaîne awawa. Chaîne oyo ya YouTube yemda afungulisa nga ngo. Parce que nga na ibade bafungula ngo te. Bana oyo bandoki na internet na ordinateur kusaka na bakote. C'est par là où cet enfant me disait yé pona oboma mutezele kote ezele ko pamba pona ye. Soit décidé à midi à 17h mutakei. Et bana bakuma bien. Biloko na longwa. Mais moi nataka kena ndaku na bango. Na moni mama na ba benga. Abi pasteur bazwa oboma yo. Oh banani ba yo oboma nga. Oh bana ona memai bango pa na yo, babi nga bango ba yebaki yo avant to yakuna. Natuni bango te soki ndenge ni abi. Oui natuni bango. Babi bango na monde de ténèbres. Bazana ba liste ya ba pasteur o ya bango. Bazape na ba liste ya ba pasteur o basala nzambe na ndenge solo. Alors ba diaka ko bomayo à 2 reprises. Mais simbarité, mais sikoyo équipe moko zo ya choses pour bomayo mais bango ba kozala te. Ah. Kai mama bon makambo yo zo mona pas mwana combien de fois ngana zuma kamane mwana. Tolongo wana mosali ya nzambe bino tolandanga bayeba kendenge nini so bazo prêcher liloba na ye ba faute ezalaka te peut-être erreur moko kozala parce qu'il y a une différence entre erreur et faute. Erreur ezalaka te ngana sena tsheba mateya plus de 100 na YouTube bakani la ngana ba passer ebele na monde. Mais attends mokolo moko te pasteur moko alobi otei mabe neti sikoyo na uti kocha ce que nous demandons à Dieu conformément à sa parole reçoit un exaucement. Na uti prêcher mo sikoyo na tia mo pe na kocha ni so mbale abo tala yango muto alinga liloba akosepela et pas nanga muto nyonso alinga liloba asepelaka même ndoki so ayoki liloba oyanga. Mais bandoki ba samelaka pa na ngana ba samela tango ba kendeke ba sala témoignage ya solo ki babité kuna lilobe yali to se belete. Alo bandeko to zongi na likambo ya buza na mwasa buluba na yebisi ngabi papa menga na yebi ki ba buza bana baseki to quoi ba buza bana baseki to na lobite kuna bazama mbele. Mais yo tiki basi ba bunza okera moluba bo kutala ni. Papa na mona ye mwasi kitoko pembe tout ça. Olandaki pembe OK. Allo bandeko discussion ezali mwasi akangami faut ba kende pa ya Walesa. Mobali pe lobi ngape pa ya Walesa ezate. Nebisi mbali yebisa ye pasteur Jacques alobi ta on subala takayo. Mobali ayibisa bi na bingi pasteur na Congo alobi makapo na yo. Moi ça alobi ni habité alobi na tuna ole balata kayo. Moi ça alobi oui ekoza balata ngai parce que na Afrique du Sud sur baza wapi ya na yazana kindoki tout ça
famille nyonso ya boyo kanga bien famille nyonso ya baluba oba botami liboma moko ndoki azanga te c'est vrai que ba famille nyonso presque ndoki azanga te mais ya baluba ndeza automatique so yo bala mluba yeba yango que na libota na ye ndoki akozanga te akoki kozanga ata mokete avant makambo oyo ya Chilombo na bananzo ba lubebele na délivrer ba lubebele ngai oyoka tatranga bo oyoka pamana nga bo oyoka tekona toujours en tout cas na tikala comment atina ko délivrer ba luba bongo na famille na ye libota ndoki asate na tikala comment na yango te parce que chez bango ezali automatique ba bota manga nango ezali totukama automatique de choses moi c'est pourquoi mon luba vraiment za na yango te c'est nga merci na nzambe mais soka za nango soki okimite yokanga so okimite okozwa malade ya miso cancer ou bien hépatite B soki aza na kindoki okimite il faut s'attendre na oyo pe okufa avant soki akufi avant c'est que yo pe mobali ozaki na sorcellerie soki mobali ozaki na sorcellerie te yo nde okufa avant nazo prévenir yo. Alors, bandeko, gas, ndeko wana bengi suna bina ye, o mwasa lobi pete bazo la tainga bi, yebisa eboy, na zo yakuna, ako yebisa nga mutu alataka ye. Et puis ça isu mupulu, ya osaganate, mais na yebisi ndeko wana nga bitala, soza andoki, soza na mwasa andoki, eza difficile obo ya ye. Parce que yem ta siminzungu, o bibilo bolo yaka. Osana dit ça pratiquement possible au boya parce que au cause de la décision le lobby ko changer ngo parce que biloko oyazo lamba aza ko amvuta ngo akobo ngo soyi mais soyi on ti abisote mais ya mvutema tango oli yango biloko tondisa alors ce que ça na bonzambete abano la lisa ko place moko mabe na prison place moko mabe yango mona mibale belé omona asa kanda aye bakateke na prison o bala lisaka ye tango alamukaka yango epesaka ye kanda po azolaka ba problème na bato eza makambo sotoko oloba te omona bato soki ozoloba bakondima yo te me bazondima toujours ye eyeba yango soki okani mutu ndoki bato bakondima yo te mais soki ye ndoki alobi na bato ke yo oza ndoki bato bakondima c'est comme ça yazokenda bamvutuma. Il faut faire très attention. Soza ina mosa ndoki. Oyo kozwa emi bale. A priori faut za kindoki. A priori ya faut za kindoki. Parce que équipe eko polate. Tango yoko bima, sata ko orienter yo kaka pa ya basio basika pamba nanu yo lobite ya sandimi. O basali pote. Tango ko linga ye ozuye babia biso ka sainde okimi, nzoko zano ka pa na biso. Eza phénomène ngo mabe. Alors verset biblique. Les sorciers sont des cannibales. Michée 3, 2 à 4. Dans la Bible, les sorciers sont des cannibales. Des gens qui mangent la chair humaine. Tu te rends compte? Tu as un document à Bruxelles, tu as un témoignage à l'obi, Moussounia Moutou, et l'équipe plaisir, Kengombe. Ndekonanga. Quel courage! Aucun le baquet, Moussounia Moutou, et l'équipe au Kengombe. Alors, les sorciers n'ont ni pitié, ni peur de personne. Ndoki, abanga mutute. Asana pitié na mutute. Ako banga ka musala nzambe. To incroyable né de nouveau. Oyo ayebi de babonde laka. Bozo kendeke na l'église bel ko sambela ba lo explique ko bondela yango te. Te on entend la Barcelone so bondela bime. Muto vraiment na vraiment tindili batuye. Te on entend la Bostra. Na usala so mususu ya Bostra la ba mikolo ya so nzamba kolinga. Mais comment yo okolo bala mundimike tango alamuki abandi osala prière. Ozala nani? Ozala yo muto za nzela na ngai. Eko simbate. Oko kangaite. Eko zonge pa na yo.
Alors bandimi balinga kama loba ya ndengo wana aso détruire bana nzambe na tala bostra tala ple mais surtout sali bostra aso prêcher ah ngana aso prêcher ah ngana ko zo batune biso 20 hein mais broche à cause bostra à cause même 1000 quelques. Pourquoi? Parce que là-bas il y a l'enfoutement, il y a la destruction. Mais toi qui n'as pas de destruction. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui dans ma fidèle langue. Dans le temps où vous êtes bon de là, pour prier, vous allez exaucer. Il faut être propre spirituellement, sinon ta prière ne sera pas exaucée. Et quand tu te réveilles le matin, et là, on y a adoration, louange et remerciement pour nous souffler de vie. Comment yo o remercier nzambe te mbala moko ko landa bandoki. Oh, mais yo bandoki kamuni. Mbala moko landa bandoki. C'est quoi ça? Muto la mosi yo o remercier même pas. Tu vois la formation que moi je donne à mes fidèles. Alors, tant yo zo ko adorer, quelle différence y a-t-il? L'adoration ce n'est pas une prière. La louange ce n'est pas aussi une prière. Il faut qu'on y ait ça dans nzambe. Prière et nini. Bato soto on entend bazo prier ngabe ah nzambe na oya na ndaba te pa nani. Bato tu ba Marcelo bomona ninga azana te ko fanda mingi na Bible te. Oui, est-ce qu'un pasteur ko prêcher vraiment parole avec brutalité? Azu makambo bato ba ningaka impudicité. Mais impudicité on va prêcher que ça à côté au Bible lobby. Impudicité on bato ça ko prêcher et ça y a côté au Bible lobby. Banki saka batulère nyonso. Alors bandeko dossier ya moluba wana na nani eza supananga eza panangate à la maison c'est la femme qui domine. Donc to suka wana naibisa tata buza ayebisa mwasi na ye to kutana bongo ye ayebisanga oyo alataka ye. La femme a compris qu'elle jouait des jeux qui valaient à la mort. Pourquoi? Signe, on les a signés. Et ça, comme, mais bas les belés, à la ligne d'ambeto, à ce moment-là, moi, c'est naïe, on dirait à ça l'amour dans mon bali. Ah. Mais il faut que nous soyons dans nous travailler, ça, que on a dans misala. Il faut que nous travailler, ça. Kende l'internet. Kende l'internet. T'as la basse misala, avec des bâtons d'ikuna. Hein? Il faut que expliquer Oyo, combien de prophétesses vous avez le kuta na YouTube? Combien? Et vous acceptez n'importe quoi, c'est tout moto. Oyo, si vous kuta ni na église, aucune église, Oyo qui a pasteur à Zolba que moi ça vous prêcher, bimamba on église wana, verset zate. Marcelo le baka, parce que verset moko, abi verset Zolba boy. Nous avons versé une interprétation et ça on demande à dire. Si qu'on yo oyebité, bandeko, les sorciers aiment boire et sucer le sang humain. Donc il y a comme la maquila et sucer le sang humain. La Bible ne parle pas des sorciers inconscients. La Bible parle des sorciers conscients. Sorcier inconscient azakate nana elimini makamwana isa bandoki oh yaza inconscient oh qu'est-ce que signifie sorcier? Sorcier nous le bani. La Bible ne parle pas de sorcier inconscient à la raté. Tozwa na Bible na Juge 16 15 à 21. Juge, livre de Juge 16 15 à 21. Est-ce que Dalila est inconsciente? Donc, qu'est-ce qu'on a? 1 roi 21. 1 roi chapitre 21, 6 à 13. Est-ce que Jézabel est inconsciente? Neko, yebaka nani yoko benga pasteur. Yebaka nani yoko benga pasteur. Et nani yo ozolanda matea pana ye. Nazana li solo moko susu. Nana ba vidéo ibile ya usala. En tout cas, bateau ya politique. Va comprendre que mikolo na ki basé mingi na makambo ya politique makambo mboka po sala nga pasi sona lamuki na tali batune bazo souffrir. Dans un combien wa na bati même ba 10 ya makambo mboka na sala na bi non.
il faut na parler sur son œil spirituel. Et ça, bah, maman belé, bana ba ba zuini ti ba bomba. Pona nini akenda ki na initiation. Initiation ya ba esprit. Initiation soko yoki initiation ezaka ya ba B. Alors quand il y a initiation wana, il faut faire la mwana miso. Or, kindoki ba pesa mwana bomwana. Ce qui va pêcher kindoki na mutu ya zana 18 à 20 ans akobanga aliko pesa neti di boma. Parce que œil spirituel soki fongwami. Okomona monde spirituel ndenge ezali. Okomona besprit mabe, okomona banani ya mwana bomonaka mwana muke. So bokene na ndako moko boya bino te. Abandi kolela. Mwana ya moins de 3 ans. Abandi kolela. Yeba ki ndoke za wana. Amoni biloko mabe. Opesi mwana ya bébé pa ya maman mo bobe papa mo bobe. Mwana bolela makasi, zoe rapide. Azana aboko ndoke. Parce que mwana tango azana moins de 3 ans, misu na ye, akana misu spirituel. Amona ka mokili ndenge zali. Donc, si vous pensez qu'il y a un normal. Mais moi, je suis un mokolo. Si vous faites les miswana, ma kambuya komona. Abana banga banga. Il y a la plupart des prophétesses, bazalakana kindoki, pona eywana. Akoye biso makambu ya solo, mais sans amour. C'est ça la vidéo est ça. Alors, ce que moi, j'attends comme nous, biloko wana biloko bangi saye, abani ko bomba na nakati ndaku, abani ko sanaka iboye, na tamoko boye omona kumika mwa bi na tamoko boye a community putali boma. Alors, bino lokwa bozana bonzambe te, boko kino tike na hôpital. Hôpital tango basali ba examen, ba omona ka baladize. Ba mona baladize. Ba mona neti abani liboma bano pese siko bakisi ya liboma eko baby sa mwana. Or tango bino boyoki mwana lobike balinga ko sala nga boyewe yeba yango ki bafongola ke liso. Alors luko bafongola ke liso ko kende nene hôpital tel mema mbango ba basala nzambe. Ah mais ce botiki mwana siko ba des années, il faut faire très attention parce que akoko Fabrice Kema. Bakaise belé. Alors tant que yo ba parent besoin ba teke moi n'attends expliquer une initiation. Est-ce que il a été initié ou pas? Mais soit comme une tawana, cela veut dire il a été initié et puis est spirituel faut ba kiye. Ah kozanga liloba. Et ça passe. Alors bande ko ngai ndenge na yepsino ce qui offandi na mwasi oyo, je précise, oazala misala, oazala ekolo oazala misala, yeba yango, un jour, on reçoit cancer, ou bien, ozana maladie ya miso, ou alors, hépatite B ozana yo. Et paye au coup avant. Surtout si vous allez dans bana, ou vous travaillez déjà mbongo. Ah, vous préférez coup avant, que la bénéficier na bana. Na yebebele, même si tu crois le bâtir. Parce que tout ce qu'on lobby au EBC, azar kati envoûtement, à croire rien jamais. Bien qu'elles ont souffert, mais à croire rien. Parce que azar kati envoûtement. Il y a le bail que ce qu'on a moi si wana, pour boyaye, et ça facilité. Et ça facilité. Parce que, au liaka bilo wanani. Yo liaka bilo wanani. Nam dans la bilo au liaka. Et si après, au kende na yé na sexualité. Ah, ça c'est grave encore. Donc, nous avons des signes wana, Luka penza ok na profondeur, et ce qu'on dit qu'on boyaye, faut boyaye brusquement. Et ça, c'est que yo lakaye qui na boyayo. Parce que, à quoi qu'on landa yo, même après le divorce, à bomiyo. La sorcellerie est une puissance. C'est la méchanceté. La personne sorcière est rusée. Allo Bandeko. Vraiment, la tiki bino. Nzambe apambola bino. À la prochaine occasion. Nzambe apambola bino. Na kombo na Yesu.